Shalom, 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 shalom. Kolala kolamuka eza activité. Soki nzambe abateli yo olamuki oza bonne santé. Kumisa nzambe. Kumisa nzambe na ba situation nyonso. Kumisa nzambe. Netola ye sanzola ye. Kolala kolamuka eza activité. La Moussa Bandeko, Yebisa Bango, petit déjeuner spécial Londres, Bandé. Vous allez en direct. Il y a petit déjeuner avec Proverbe 30-30. Les lots, les alliés spécial Londres. Bokonzali kolo ezali kamona kolia na kolata te ezali kamona boyenge ben pe apôtre Yoko azoloba tokeba na basakoli ya mabe bakoya mpona kopengwisa bato bazali basali na libumu. Merci na avandaki kimia nalingaki nzembo oyo ekoma ntina suka po epesa ngai nzela ya kobanda émission na biso ya lelo tobengaka petit déjeuner. Petit déjeuner eza émission elekaka mikolo nyonso chaque lundi à vendredi na 5h du matin déjà tozalaka online mpona kopesa bino émission ya lelo eza spécial poto surtout spécial Londres. Alors nazopesa nano bandeko nyonso surtout ya Londres. Merci nazaki samedi na Londres bayambaki nga très bien na cimetière. Ba mama baye kotonda epele kokanga ba photo ko sepela kotuna ba question ezalaki vraiment kitoko na sepela ki mingi pona kei. Merci na ba mama nyonso, merci na ba combattants, merci na bandeko nyonso oyo to kutana ki na bango na Londres, to bandaki une église catholique, to kei bongo
na cimetière. Mais en tout cas église catholique na zana mawa mingi ya komona ke bato ebele baza na église catholique babunga vraiment nzela kobanda na mateya tozalaki na église comportement ya baprotocole elateli ya baprotocole na sango Noël azoloba barespecte église catholique oyo nyonso to amelaka communion te akenomela communion te eza mbala liboso na mona pasteur azobengana bato balingi kose communier na nzambe et puis mateya nyonso tu ateyaki ezaki ya lokuta parce que bato bayebi parole baoyebaki bato évangile église catholique babunga nzela avant na kota na mateya to na mateya kutu te me na ba révélation to spéciale na pesa spécial compte rendu ya ba matanga nyonso esalamaki na Londres journée ya le 19 ezaki journée mo munene tozaki na bibembe mibale moko ya un pasteur prophète moko ya un combattant. Alors côté à passer pour prophète ezaki ba hypocrite nyonso ba faux ba pasteur ba aventurier nyonso ba kende kokuta na côté kuna côté ba combattant ezaki côté oyo bato babundelaka nkolo pe côté nzamba alaki à partir du cimetière mais l'église catholique était passée à aventure. Alors nous avons un verset moko avant d'expliquer bino makamna oloba tous en 2 Corinthiens 4 tobandi na 3 tina 5 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera, du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc, Oizali, exhortation, to du solo, na kubeta pona journal elo. Na kubanana kolobaboke. Proverbe 30-30 a lukaba problème te. Proverbe 30-30 azali bandité. Proverbe 30-30 azali mutaba problème te, mais azali un messager de la bonne nouvelle. Ayaka koloba volonté anzambe na ba circonstance. L'air na salakia vidéo ya liboso. Nalataka pe teni oyo malami balena la tango tant na yaka koloba ba vérité et lukara ba problème après émission et luka so ba problème l'air na loba ki liwa ya Marie Misamu ki akufa ki azaki nzambe te azaki lesbienne tout et tout ki azo telinga na bato batiaki tememe lelo bilongo bozoka ba botindelanga ba biloko na to na cimetière azobima azoyemba o mwasi na mama na bango bakangi endoki o famille na bango. Donc, na kosakite nazalaki na bosolo. Alors, lelo pe lisusu nazwa kolobela bino makamunini ezoleka na côté ya église en Angleterre. Et c'est neli boyeba ke il est donné à l'homme de vivre une seule fois après ezali jugement. Après jugement ezali kufa to après kufa wana ezali lifelo to éternité te lola. Na bomo ina yo tango za vivant de okopona na bizali na yo esika ni okeni. Alors eloko zo kamusanga ezali ba aventurier, ba escroc, ba bimi ba pasteur, pe bazo sala escroquerie na miso bato, mokili mobimba ezomona me bazo couvrir yango comme si bonzambe ezali. Tozali kolela bokul oyo azali bongo combattant akufi, tokende kokunda ye, merci na batapareko, merci na ba onyo surtout baleka ki wana. Merci na monaki maître Baina to kutani to yambani to solola ki bien et soni na bato o baloba ki biloba loba. Alors to comprenez que tous ça ba combattant et loko isangisi biso za combat et na monaki ba combattant ba général ngando ba bundeli nyonso ba yambaki nga vraiment ne sengo bazaki ne sengo na zala wana et les gars qui malam do merci na bato nyonso na monaki pe mami chamu konza ba mama nga na kati église bato bazaki témoin. Peme na mponga na tambola ngamo na bisa bino na tambola ngamoko nazaka na ba garde corps te nazaka na ba ange nzambe. Alors ba mona ki nga na église catholique na yaki wana na koti na kepe cimetière esili na salle na kota na ba salle te nazaki na nga libanda na zeli Isabelle basende toye na ba passé Eric na Jean Paris to koti na mutuka na mama na biso kulutu na mama Chantal délégation to zaki nango nde tozongi.
Alors, parce que beaucoup, tout vanda qui est à Manchester, beaucoup, azaki bien à Manchester, beaucoup, azaki combattant, a koufi na sa drapeau, et ça qui utile na se présenter. Et l'air na yaki, na yaki ko problème te, mais na kamwa ki ma micha, mkonza ba maman, na yi barate ka catholique, aye place quand même qui au proverbe yo ya yo ko ba problème yo ko attaquer biso na terrain na biso. Na éviter ceux qui pour quelle raison na ko ya ko ba problème so na Londres. Na évité pour quelle raison n'a pas eu problème ce qui n'a eu rendre hommage à un vaillant combattant où il y a Koufi likolo na mboka. Mais de l'autre côté, tozali na ndeko mususu a Koufi, ezali babengake profa, babengake Michel, où il y a Koufi, mais liwa Michel a Koufi li bato bazolinga kolobate. Alors, oye l'air na saki ya Marie Musambo lobaki azelaki ebembe bakunda te est-ce que ya turo na zeli ti bakundi ngamo na zaive malobi na Londres samedi na Londres na vérifier vraiment que bakundi siko bo condamner nga soute funa loba parce que makambo zo leka na Londres ezali ba aventure. Alors Michel akende ko bala mwasi abala mwasi te mais asali na ba aventure ebele ye na Placide Kasanda bazana ba problème ebele ba sakani na bana basi ebele na l'église ba bimi bibi na bana basi ebele elelo oyo na koyebisa bino likamoko Michel ndenga kufi wana eza frappe nzambe parce que sala ba aventure ebele et botala dossier na ye ya santé malamu en tout cas naza sûr o nazoloba naza sûr que sida eza na kati ya nzoto na ye. Siko imaginez-vous ce que Michel a kufi prof a koufi na sida bana basi combien ya l'église a tikeli sida entre temps bino no so boyebi bokendo kotonda wana koyemba tout et tout boyebi ke basala ka ba pasi ye na Placide soki ya bimi na mwasi apesi pe Placide abimi na ye Placide ayebi makamuni ne leki na vie ya Michel azui ba nyongo batu même ya ba mama mususu okendo bala abali bana basi te afuta pe ba nyongo te et azalaki er moko azoyembela nzambe mais ce qui nzonzingi yali ya mokili ake ko beta et lisusu Michel a commis ce qui prophète ce qui pasteur ndengeni et ça ba aventure est-ce que mutu akokoza la prophète akoza la pasteur abi marana ba fi et bela sala ba aventure na l'église toi sali na Londres alors nazo pesa ba youth conseil aucune église oza moyembi ozali protocole comment bokomi ko keno sala ki ndumba na niveau à protocole pe omona moyembi wa bimina yo o ya bimina yo bokomi ko sala ba Jésus sala mandenge Placide eska azana ba démon na vine mobimba musane ko bimaka na ba basi bino mo boyebi makambo sala epa ya nani ya fi azako yemba mama o akufa mususu a pasteur penza même tabeta boli misanga soki blessé azobima leki na kulutu na mama Placide wana boyebi masolo wana nyonso e ba pasteur nyonso tu à Londres ba bombi yango samedi bakendeki ke bakokunda moyembi akufi boyina boy mais bozo ça va tout que akufi parce que ça va aventure parce que il faut bino batu na Londres bino batu bozo sambela faut bobanga nzambe nzamba zo frapper o ya za 40e mutu na nzambe abeti akufi mais bino boko rendre que boyina botu na Placide ya bino ba aventure nini Michel azako ça et Michel azwaki mwasi wana papa na ye azali comme na ye bienvenue Lufwankenda azali munyanga boyebi banyanga bien à partir de dossier Marie Musambo boyebi histoire banyanga kindoki na bango za osakana te mutu wana azana shop na comme na devoir tout arabe pasteur ameka ko sala église simbate et kanga me akoma osala Michel akende ko linga mwana ya ndeko wana un pasteur ya manyanga o aza mutabisa mabe alors Michel siko tellement amoni ke beauté le ki mingi ya ko bala mwasi te ayebisi mwasi abi yo yaka na mbongo pesanga ngana kino bala bana basi. Le mariage est une institution de Dieu. Nzambe mutu a créé mariage. Mutu nyo soto azo l'aventure na mariage azo telemela nzambe azo manke nzambe respect. Tala Michel abeta kabanzonzinga sala ka album azo ka mbongo mais aboyi ko bala mwasi na mbongo na ye mbongo oyo akio balela mwasi za mbongo utie pa mwasi. Et à quel combien de fois libala moko wana bakenda bakinzonzi ya boy mbongo etikala ki 500 livres apesa liko pesa te pasteur o azali tata ya mwana bokilo ya Michel bakomi ko menacer balobi soko pesi mbongo te
okomona ndenge kosukela biso na banyanga esaka te. Comment mutu alobi aza pasteur, comment mutu alobi azosalela nzambe me aza na kutima banyanga. Alors maman moko tozosolola na ye aza koyebisa nga na yeba ete eza Michel ayesaka bi pasteur tala likambo oyo soki bolingi na olakisa bino conversation ya mama wana mpo toza kokomana aza na Londres ayesaka pasteur tala likambo oyo prophète moko aza na église abala mwasi atikala na nyongo babokilo bazomenanse babi apesa 500 livres sinon akokufa nga nayebisi mama na nga labi apesa mbongo wana ata kokufa parce que asalaki alliance ya mabe eza frappe nzambe. Mama biasa pasteur malamu za mute malamu bona ngabi nzamba ko beta ye na yebaki tekezaki profa. Après maman na l'air tosisi ko sola abenga bi pasteur ka ndongo lobaki mutongo akufi. Alors comment se fait-il que Michel aza mutetela Michel asali ba aventure ebele na Placide pe babimi na bana basi ebele bazo semaka ba démon bazo semaka ba esprit mabe na nzoto bana basi wana bazo saka na esprit na bango. Alors soki Michel akufi ekeza solo azali na sida milongo bana basi combien à Londres bakokende oya bimi na bango oya beti dada et asali yango na l'église bino to ba pasteur boyebi yango eska boyebi yango bo pesa même espace na télévision azali journaliste chrétien mais azo bimaka même na ba journaliste même Michel azo bimana ba journaliste mususu o ba travailler na eska wana et boyebi état santé à Michel hôpital les hommes saki na ndako po ba yebaki ke ako continuer ko vivre état na maladie mabe et bino boyebi yango botiki même abimana basi ebele tala makambo ezo salama entre temps botala neti toujours neti lelo face lokola ya nones face lokola ya gisoup face ya menkano face ya nkosi face ya nzubila le Mario na face ya nani ya nzubila Aimé. Est-ce que wana eza face bana nzambe bazala na ba face ndenge wana wana eza face ba sataniste mais lelo bangwana ba grand ba pasteur bangwana bozo sala ba émission bangwana bozo kumisa bango scandale mususu esalami le 9 mars na Ers esika wapi Maps abengisaki Beni Hill oyo ye moko aza na pasteur ya franc-maçon le raye wana a revese bango alobi ete bino nyonso ba pasteur ko bozali boza ba terre à film boza ba tintin bo bumbi nzambe bosali ba aventure bo komisa makambo ya nzambe lokola bino nzambe olekisa bino na jugement et mutu lokola Aimé Nzubila azwaki même ba patte dans le vide à plus de 20 fois mais au cas où sanga pasteur moko abenga lobby pona oféliciter nga ndenge nayaki na Londres na yaki epele ki malamu ebisanga ah mais mutu wana Nzubila zo ebisanga ke Beni il a lobby azana mutu na nzamba solo soki Beni il a lobby ke Aimé Nzubila za mutu na nzamba solo c'est que ba lokana na ensemble parce que mutu lokola Aimé Nzubila akopusa na pemela nzambe te na ba démon so yana ngo. Alors be groupe lokola ba Maps wana groupe wana nyoso tuyebisanga Maps aki oteya boy Maps aoteya na Manchester Maps aoteya impact nini ya message azana parce que baza groupe ba franc-maçon baza bato ba pesa nzambe mko combien de ba famille Maps na groupe na ya bato na nyoso ba BBC ba bomisi combien de basi na église ba bomisi combien de ba famille ba botisi combien de basi botala ba diaconese oyo baza na église ya Maps bana na nyoso baza na libanda au monde longi ya pasteur abotisa basi ya bato et baza bato bisala mabe mais lelo oyo bango wana balubi ba pasteur bango wana bazo kamba Angleterre bango wana balubi boke no sambe JP Infum na mwasi na ye o balobaka tuta so tozo sekato bango tu ba tenten nzamba yebi bango te na mutu makasi ba bimisaka ba pasteur na mona ye na matanga na cimetière azo kokame mutala ngate et puis ndeko no akufi bokulu andeko no bokulu abimisa ba mbongo pona ba ikufuta ba église benini mais yozo so likambo on dirait ayote po boza na ba conflit boza ba sali na nzamba ndeni. Alors botala batu lokola batu lo yelenge oyo scandale et salami na église ya Ers o esika Beni Hill o ba invitaki ayebisi bango ke ba sala ba aventure ayebisi bango ke boza libanda nzambe o juger bino bien aimé lelo oyo bakanisi so basomba Mercedes bakanisi so bazu ba mbongo bakosi ke basomba église ndenge nkosi asala Maps asala ngo titi mwaka pe asala ngo azui mbongo car no somba bakosomba sala azui mbongo na kosomba l'église mwasi ya titi mwaka na ex Anslo azo sala li kelemba na ba ndimi l'église alia li kelemba 5000 et comment batonso ali ko futa te et bino bolobi ke ba osala na nzambe
bolobi ke ba bat na nzambe bolobi ke baza bat ba osala nzambe ti église ya ers ya anslo ba comment obenga ngo PSGO parce que avant ba bondela pona il faut pesa mbongo avant ba ça le problème il faut pesa mbongo église à la gloire basée sur la sorcellerie baloki combien de personnes babomi combien de personnes en mboko combien de batu bakufi ba na sema belé ba kene ko sambela bien aimé na tchaki nzembo yo ke toko ko kosa batu toko ko sakana batu mais to ba ke mukolo asuka lola nali felozali Michel akufi Michel azako sali la nzambe na bosolo te Michel akufi Michel asali ba aventure na l'église bana basi ebele bazana tikeli bango malade akena ba nyongwa bato ebele na complice na ye ezali eska na ba pasteur o ba pesa bango ba espace na télévision na ba pasteur o ba encourager bango alors lelo oyo boko bima na bino ba grand ba pasteur mais beni il leraye abengi bino nyoso groupe ba aventurier bo bebisi musala nzambe nzamba ko sambisa bino lelo boko bima na bino ba grand ba pasteur mais makamtu bozo sala nzamba yebi groupe maps asala groupe moko ya ba pasteur ba mongo ezala na Manchester ezala groupe ba bango na bango ba mongo basala na ba vanti balia na ba mbongo ayebi kote ate me a organiser ko na Manchester ba bimisi 5000 musala yeko sala yebani ta lali noter la memina groupe ba tuni ba aventurier pe ba église wana nyoso to mo o e collaborer na bango bandoki na bandoki siko bien aimé yebi sangai église ango oyo bozo kendo sambeleza église ni tango lobi boza bat bozo sambela est-ce que makambo bozo saleza malamu tango yo mondi mi ozo bimana ndako no lobi ngana ko sambela mais oke ko participer na masumu ya batu ya aventure ndengwana beni ina ye a yebisi bango ba aventurier do bino pobo yeba ke ba aventurier au proverbe aloba ko kite fo beni ina ya koloba bien aimé to komi na tanga suka scandale salami na ers kuna na le 9 mars esika oyo beni ina bimisi maps na groupe na aventurier boye biango PSGO église à Anslo boye biango nkosi azwa ba mbongo awa ke resomba sale to mona ngote ogi supu ndenge moko alors nkosi ogi supu sakayonsa kisa ntokala maps titi mwa kwa bino nyonso tu groupe abatuana msona na job na Manchester bozwa ba mbongo ya peuple de Dieu boko soma ba lupango na kini toyebi ba adresse toyebi ba ndako toyebi place ba ndako wana yali tokoboto la kabino ba ndako ngala nzo pesa nga proverbe 30 mikolo goya na ozalaka mokonzi na Congo tango tokobenga na kabila ngala oza mokonzi na Congo nazo promettre bino ke ba ndako na bino nyonso bosomi na mbongo boyebi bat na Angleterre tokoboto la kango ele tokoboto la ngala kozwa ngote pona za na tina na ngote tokotiango na disponibilité ya communauté na biso bat nyonso bavanda na Angleterre o azo kine Kinshasa zangi sika olala bakozala wana mususu tozwa bana ba cheke tokotia bangwana. Comment se fait-il que bolobi ke boza ba pasteur bolobi ke bozo sambela mais bozo entretenir groupe ya ba mafia groupe ya ba aventurier groupe ya bekobiste kobimaka na basi ba ko détruire siko yebisanga lelo oyo soki ndeko oyo bobengi na kombo ya profa Michel akufi ekelaki sida boyebi bana basi combien d'églises batika na maladie et bana basi wana pe bana ba copain na bango est-ce boyebi batu boni ba kokufa likolo na bango mais baza batu baza ko sambela baza batu bozo rendre compte bozo rendre hommage ke ba chrétien et pourtant bakutana na nzambe te bazo sala ba vantir l'église biso ngai naza na problème na batu wana te tango nazo koloba na problème na yete na sepela na ya za kobeta ba musique ne bien mais nazo yoka mongongo na nzambe ezo kebisa batu ya lobi proverbe loba pour peuple na nga keba loba po bana basi o babimaki ne ba yeba loba po bato yo lokola ba eska bazo sa ba aventure na ba to ba baudry ba pasteur ba aventurier ba to ba nunes ba escroc ba aventurier ba tonna milimo mabe so to keneti na mboka France na kilti lobby ba to bazo sanga Florim Pangi aki ko laksa likolo na ye proverbe azaka lokuta bota même likolo nanga naza na bracelet électronique te mais l'air azaki na bracelet électronique aloba ki angote mais l'air ba longoli bracelet électronique aki ko laksa likolo c'est vrai okoyi ko bimisanga muto lokuta mais au fond de toi-même Florim Pangi oyebi ke makamtu na obieza solo okena ko ta prison na Guadeloupe oyebi bien ko ça ba aventure soko zu église ozongiseli père spirituel na ote nzamba ko beta yo ngana lokola delile cité bozo sa ba aventure na ngana mungongo na nzambe nazoloba o nzamba lobi po bo changer naza ennemi na binote
naza contre binote et là on a lingi boza la sauver parce que na suka toza na lifelo toza na lola et puis toza na lifelo ah orobi mano grand pasteur orobi mano faisait des miracles orobi mano nyonso yobimi mais na suka lero okufa toza bilo mibale lola to lifelo donc na mukolo la lelo sorry et alaki koyebisa bino compte rendu ya bamatanga nyonso tu oyo ezaki na Londres soki bata ers bamoniki na kosi basala video badementir to bakende kofunda ndenge bamesana kofunda na la police daye la police akobengana bino mpo ayebi bino donc lelo oyo bato ebele bayebi ke bozocouvrir masumu bozosala baventir moto akufi na buzoba adétruire bana na église bokoki kosala les concerts azalaki faire en Christ akufi dans le Seigneur tout et tout et tout nzambe aza na bino esengo te nzambe aza na bino esengo te ata bozobomba bino moko na sa motema boyebi bapaster nyonso to Michel Aleka oyo azwazwa basi na baeglise na bango bayebi sikoyo bokokosa nani yo efumu na mwasi no Pauline bokobima lelo boza na baeglise na bakwe nyonso to ya Londres bokoma nango meme 200 lokola mokuna boza na nzambe te soki boyamboli te lifelo koyamba bino ndenge moko mpe na oyo mosusu oyo asalaki video alobi mwana na ye akendeki na lola mais lola ngo ezali bongo na wapi lola ngo ezali na soki mbandaka soki wapi parce que na lola wana mwana na yaki akokutana na nzambe azomeme na d'ailleurs nzambe ayoluki na hélicoptère nzambe alakisi bandako atongela bango na likolo et puis ye na nzambe bazosala pêche na bwatu certainement bakendaki na ndoto na mbandaka eza mawa mingi Chibwabwa Mukendi abima grand prophète na Londres ndoki na Afrique du Sud bato bayebi pota na likolo esilaka te Ntumba David asundola mwasi na bana na Kinshasa 10 ans yango oyo botuna ye aza mobali avivaka na nani akomisa bayembi na église basalaka intérim ya mwasi na ye mpe mwasi akoyata asundola mwasi na bana na kini ezali mawa mingi mpona bino bato bavantira ndenge wana alors toza lisusu na oyo mosusu boyanga azalaki soki colonel na Kinshasa ese azosalela nzambe ya solo azosalela nzambe ya solo te azosala bavantire témoignage ya mwana ne eza bavantire ye moko ayebiki azosala bavantire mais bino oyo nyonso tu bozolanda ye nunesi azovivre na ekobo na mwasi ya bato ya lekese oyo nalobaki lekese bolole e apekisa meme lekese amona bana na ye mais bino chaque dimanche boke lobi kutu leto wuti samedi leto wuti cimetière tosalaki skale wana na Tottenham nakutani na ndeko moko azobisa nauti otika madame baza na séminaire epa nunes ndeko nanga yo oza combattant mwasi na yo asambelaka epa nkosi mwasi na asambelaka epa nunes mwasi na asambelaka epa ya Ogi Supu bato baza ba anti-Congo ba anti-combattant boka ba combattant ndeni suka mwasi wako oblige yo o collaborer na ye mwasi wako kwesela yo et puis Bible ezoloba mwasi azali na sima mobali nde azali chef ya mwasi ndenge Christ azali chef église mais ndenge ni bino na bandako na bino basi bato bakoma ba chef na bino bien aimé émission on a sali yango ezali kopesa compte rendu ya scandale esalami na ers na arrivé ya Beni In pe ba scandale oyo esalami na Angleterre na matanga oyo tosali ya kokunda ndeko na biso bokul église catholique a décevoir biso mais eloko ya monene na remarqué ke bato ebele babunga bapengwa bazonga na église catholique bolati bamaputa tout et puis baosalisa bino Marie ya losako plus de 10 fois et c'est Marie losako Marie qu'est-ce qu'elle peut pour nous c'est l'idolâtrie ndeko moko kuta te bisika bi pasteur yo finga biso bate na cimetière na finga bino te na zopsa bino solo vous êtes de perdu baso ko sabino daima te anyo surtout sango Noël la terre ki wana ezali lukuta ye moko yebika zo ko sabino alors pona ko offenser mowe ete na yebisa bino mate anyo so te ki wana ezali lukuta alors bino batoyo botiki nzela bonzambe bokene église catholique l'air balobaka Babylone la grande
Le balobaka 666, c'est l'église catholique. Boza kobunga, ngongango bobi malibanda. À part wana, bato oyo, bazali bongo na église, bobengi église de réveil. Ya ba pasteur ou ya ba aventurier, ndeto uchomona awa. Okenda kusambela, olala na église, mais zali église ya ba aventurier. Ya mwana ndeko nanga, esengeli oyeba, kobongisa motema na yo, esengeli oyeba, ke liwe zali, après liwa, jugement zali, mukola jugement, toyebite tozana denzela. Tozana lola, tozana life. Il faut yeba, yo okende wapi. Okende wapi. Makambo nyonso tozosala na moi, ekoleka na moto, tokoleka na esambiselo. Tango na suka, eza tango na esambiselo. Misala na biso nyonso ekoleka na moto. Ozalaki mosantu, ozalaki faisait des miracles, ozalaki grand pasteur, bakolekisa misala na yo na esambiselo. Ndeko tobanga esambiselo. Omibesi kombo mosali na nzambe. Me mosali na nzambe ozokoka kosala yango te. Yo oza mosali na nzambe me otiki sida na kati église. Opanzi bana bato na opesa sida. Keba na esambiselo. Banga esambiselo. Banga esambiselo. Banga esambiselo. Olongo église, okomi motongi. Olongo église, oliko ndimela église nzambe te. Ndeko na ngai banga esambiselo. Esambiselo ezali. Samedi oza na ambiance. Dimanche oza na église. Okoke na moto tango Yesu akoya. Tango Yesu akozonga. Ovanda libala yaka to vanda mobali apesa mbongo te. Ato opesa ka badimi, ato lobanga na langue, soki Yesu aye okena lifelo. Ba misusu baza na église na bankodia. Oza pasteur okanga batu na kisi. Net bogi soupe wabwakela batu maladi. Akoma ko influencer batu ko benga banganga ba na église. Okokene na lifelo bandako ba voiture. Oyo somba ekotikala. Maps, misala mabe oyo osanango. Obotisi basi batu combien? Mama na bino misala mabe azanango délivrer été. Akoloka ka bana tina kati église. Comment no bishop, comment grand pasteur, oyambaka ba beni in, ozana mbongo tambola na Mercedes, lifelo zozela yo. O proverbe alobaki te. Tango Yesu akoya lifelo ya mabino. Osimi bakisi neti nkosi nganga. Posa kolaka na église. Lifelo. Osimi bakisi lokola mama olangi. Osimi bakisi lokola mtokala simbaki yao. Osimi bakisi lokola walesa. Lifelo. Iko yamba yo. Ngonga yango yo bobongo la mitema. Ngonga yango yo bondima Yesu. Proverbe le azoya koyebisa bino vérité. Lole yali, lifelo yali. Tozali bongo na réveil matinal tango Yesu ala musi na tongo kolala kolamukeza habitude. Lelo ezaki spécial Angleterre. Makamuni eleki na Angleterre, tozali na ba matanga mibale. Ndenge nini bato molili bazo travailler bazo kosa bato bino ba jeune fille soki bozo ke na église botiki kindumba te boko sila na sida bako kabolela bino sida lokola mapa. Bien aimé, message à lelo ezaki mokuse mais nalingaki napesa bino compte rendu ya makambu ezoleka na l'église. Alors esengeli tokeba na ba makambu nyonso to ezoleka na l'église. Esengeli tokeba na makambu nyonso to oyo ezoloba makuna. Florim Pangi
zongisa église et pas père spirituel na yo petit ka kotinda batala kuno bafinganga na répondre bango te naza niveau na bango te luka délivrance 1 Corinthiens 3 verset 16 elobi soko détruire temple en Nzambe yé pa ko détruire nzoto na weza temple en Nzambe. Ezalaki message à l'élo avec Proverbe 30-30. Tout le monde a sous lobby na même heure. Journée l'élo à journée malam. Bah oh na lobby ah. Ceux qui vont changer, vous changer. Ceux qui vont changer te. Beaucoup au fond d'anga de vos messages au fond d'anga. Menga na ye nanga kaka pour sauver bino. Na oki mongongo nzambe yango na ye oyeb sabino. Nzambe nanga pambola bino. Journée malam. Bongo la motema. Mokolo na suka poko talalola. Bye bye.